Ok. Kasi yango yo batiko ni monele la kufi. Ngala kufi. Baratanga en hôpital, déjà. Bozela trop. Madela dai. Nga. Nga da papa mate. Yo ba telegram okere ko. Telegram okere sengenze. Asa mudala pan mwana timela bambwe. Puis de l'autre cheche. Donc, naza vie mon bimanali, na vie ma belle faut que ça vie mon bimanali, ngane na ya mo kilo, vie mon bimanali. Oh, 99 ans. Ok. C'est ça quoi, c'est ça. On est là pour faire. Ah. On a rêvé. Mutu ebe mbobo sana ngwana bokundi kututi. Bolela na mwana wa Filippo akufia bola na nuye. So bokundi wana simane botale le batu mususu menga oye be maintenant Philippe elia na ka très respecté na résultat batu trop wana oya kufia mukolo akufia ya plus ça mundele akufi et puis ça mobali ya kolomboko do matanga na ina le panzani te bino bo changa le sula kufa non jamais bino bo loba ke bino mutu tininga na kufa boyem sa bango po même ça ngam quand même. Il faut tout respecter l'IWA pour respecter peu mon oui. Oh, ils ont tourné. Ngati bino bo onti na kate tour. Finalement boza la boule. Non, ngana o dai pas ma boyete. Et puis ngana mbendre te pona dai. Na mbendre te. Yo mwa batu ba kufa ba corona. Ngana mbendre te pona kufa. Non. Ah. Na respecter l'IWA. Monta kufi Philippe. Bino bozo tsasunga na kufa. Po rena yeba ke ngana kati Philippe tour. Mais finalement bino bozo ba loba. Jamais. Nana bino ngana prêtre. Dale anga dio sasa mdala pante mwana timila bambwenge. Esprit de l'autre church. Yeah. Vegogan. Etage à sous quoi.